Semaine des oracles nde milulu minene oyo ekobanda dimanche 16 avril 2023 na église centre évangélique Orebe ya pasteur Emmanuel Lems Landa. Bolanda ninga lobi na tina na yango. Église centre évangélique Oreb oyo ezwami na commune ya Bandalungwa elongo na mokambi na yango pasteur Emmanuel Lems Landa babongisi milulu minene oyo babengi semaine des oracles na boye ekobanda mokolo ya dimanche 16 avril pe ekosila mokolo ya dimanche 23 avril 2023 na boye masolo ekotambwisama na mosakoli Ezekiel Sankika ya Bukavu na mosakoli Alan Kiriakou ya Kinshasa na mama na likambo de l'oubli à la légende. Na bengi si batu nyonso bana kin ozana braza ozana kin na bengi siyo eza séminaire to sakolara to salara bikamwa to salara ba miracle to zana prophète Ezekiel Sankika a ruta Bukavu et puis to zana prophète Alan Kiriakou azarana génération Joël. Donc to zala pendant 7 jours il y a le sambo masakoli ba miracle le bat bazanga te torlobela de l'oubli à la légende. Donc na moto ba bosani tiako ma moto ya motuya. On va parler de cela et nzamba rosala biso ngolobe les dimanches tous alara de 7h30 9h premier culte deuxième culte 9h30 12h30 na kata semaine to alara 17h30 20h chaque jour sauf samedi. Donc yom tozola ndanga oza une invitation na ngai spéciale kozanga dimanche ote. Ndeko tata, ndeko mama, ndeko elenge, mabondeli pe masakoli yango oyo etiami liboso na yo, boye imalamu na église centre évangélique Oreb oyo ezwami na avenue Mbavu numéro 88 à Rechibangu na commune ya Bandalungwa.